Tu l'as vue? Oui. Elle est trop belle. Elle est extraordinaire. Elle est belle de la voir comme ça. Tu n'auras pas l'idée? Mais ma chérie, elle est vraiment belle de figure. Là, je n'en disconviens pas. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Quoi? Il ne suffit pas seulement d'être belle de figure, mais être une bonne femme. Là, je n'en disconviens pas. Mais la beauté aussi joue, hein? Ma chérie, je te dis vrai, ma belle. Sur la beauté. Je n'en disconviens pas. Il suffit seulement pas d'être belle. Est-ce qu'elle est une bonne femme? C'est ça. Là, tu peux avoir raison. Hein? Ah oui. Tu peux avoir raison, chérie. Parce que les hommes, leur choix, c'est toujours des belles femmes, vraiment belles de figure, belle taille. Ah. Mais les comportements aussi comptent. Les caractères aussi, ma chérie. Oui. Parce que les hommes, ils sont un peu compliqués. Mais il faut toujours faire un très bon choix. La beauté ne suffit pas seulement, mais il faut être une bonne femme. Oui, ma belle. Mais ça joue aussi un rôle, hein. Ah, bien sûr. Si tu n'es pas belle, on ne va pas te voir, hein. Mais c'est bien, non? Ah oui, ça ne suffit pas seulement d'être belle, mais être aussi une bonne femme. Regardons notre film Chérie Sepelissa, Nana Takaza. Oui, ça va. En tout cas, toute ça, l'émission accomplie. Dire quand même, Dolandi, Tosolo, Naito, Rematia. Il n'est pas au Bangabangane. Les danses. Il y a 3 points. La Tchéli Toi en diminue facilement. De la fille? Oui. Qu'est-ce que je disais? Moi, c'est ma fille déjà n'est moi, non. Donc, Azokosa, Apo. Déjà, nous avons. C'est ça. Yami Balé. Donc ce n'est pas une bonne femme. Donc proposer $10,000 pour Atika Apo Andimi Abio. Ngana oluka mbongo. Et Yami Sato papa azobenga Apo abi shida na ngai. Azobenga shida na ngai. Apo za shida na ngai. Aza shida na ye. Shida c'est-à-dire shida do mutako lela kaka azana abi Apo za na moi. Azo shina ye. Donc azo shina Apo. Donc na nyonso papa tochaki mutu moko afilmaki. Si ne mabala moi que ça va be pas na mal. Bon, ils ont occupé comme ils jouent. Papa tu as une image, tu as dit que tu as une image pour nous. Vous avez peut-être trouvé la bouche, mais au moins, on a eu un peu de temps. En fait, c'est toi qui expliques. Ah bon? Bon? C'est fini, pleuve déjà encore. Donc moi je ne suis pas à la recherche, il y a pas pembe wana. Allez, voyons comment on a boy. Belle femme. C'est bon, ce soir il y a Tchaki Bakas. Bakoroke na bango. Mais pas mon déjà mais quand même face avec une bonne femme là. Pas une belle femme. Papa, ils ont un risque makasi pour na Apo. Oui. Ils ont un risque makasi comme on a neti lelo ngana zali. Apo azali mutu musu pa azali pe oya kwa mise bali misato. Ani pona mwana ngola po aye kwa si entreprise ndengo zo papa.
Vraiment, ils ont ce qui me donne un bon cannabis. Finalement, mitema on zamande ko pesa ba maman ils ont ressuscité. Bon, ça a suscité. Je crois à part boy lendene. Pour yebate. Andime $10,000. Andime 10 000. Azaki na posa mbo. Donc elle va signer. Vous lui donnez $10,000 à lui mon avis yapo. Sinon ce qui continue à insister na vie yapo, je vais employer de grands moyens. Andime papa. Pour Andimaki, payez-lui à la société. En tout cas, ça le échec, à ça la paix, à comme il a eu notre mon verbal. Pour tous à la nanini, la preuve. Oui. Bon, même état, parce que toujours qu'il y a la logique, jour même état, qu'on aura des preuves, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et puis deuxième volet à Mukanda, c'est-à-dire à Lomana Batunia, surtout que dans la moitié à Teke Bolimo Kroya. Bongo. Bongo. Nous sommes à la recherche d'une femme idéale, pas une belle femme. Les belles, il y en a beaucoup. Mais bonne. Bonne. Ah bon, moi, je n'ai pas établi ça. Tant qu'on a établi ça, ceux qui n'ont pas ce que mon monde n'a pas nani. Kurukanya. Bosa ligane ti kuruka jabe ko benga. Boye le patron zo benga. Tu net banda boye na to. OK? C'est tout là. Merci. C'est 10 000 hein? 10 000. Na transport boss. Alors moi kuna. Yo zaraget tu da comprendre yo tout ça on va 10 000. Monsieur Jorzwani. Il faut tout ça. Ça risque que tout ce soit. On se perd à Takuli. Oui. Oui, tu t'es. C'est ça comme il y a du 3. D'après tout ma boulot tous au salanga tous salariés salariés tous salariés image yo tous image oui l'exima kamne et tu ne peux rien tu es ça vieux Bel Air. Tant qu'on a le ban, c'est notre téléphone aussi. Pour l'instant, bah plein de fois tu vois pas. Dis-moi non, soit tu colles, on est tout là, tu veux te cocagne. Attends ceux qui t'ont ma passe, mais on a toujours y a non, parce que mon amour il bosse non. Bel Air. Mon est le co yo zolo ko créer une famille, hein? Tant qu'on a au sali camp, tu vois il te ko zone impoli. Mais Oyo est commis très impoli. Parce que Oyo ça n'est pas mémé. Est-ce que je suis de soit sale Oyo c'est bien là. En plus, aux autres ils me l'ont payé. Au Tamboy. Aux autres que Oyo ont créé, aux autres pembeni ya banza famille. Aux autres quand on banza famille. Ce n'est pas bien. Puis aux autres qui mémé devant maman. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, quelques secondes, nous avons et puis on tout ma casse. C'est na bengo bien Tricia. Na kombo. Na bengo bien Tricia. Tricia oloti. Na oloti mais na toujours yaya la yo. Et bemba ki yaya wana. Parce que premièrement, il faut déranger nga. Non, là on a les grands chauffeurs. Céline Matumona a bengi nga na Paris to solane na fait so déranger nga ou comprendre tes poignées mambo ile kalanda ko ile belelo te poignées o yebisa ki soki Céline na wana a éduqué bien maman parce que non compassion ko lokota wapi Bel Air zela za les ko to sola to kanga te to swana ndeni maman atangi ba classe bela sisi wona maman na oti makila na yo chopo yo maintenant ça on appelle pour kolo non na comprendre ngoti pour maman ba pesa entreprise wana gérango faut soi-disant non na na po firenza ou ta poto noko na bisemi bale na chef soi-disant parce que soit qui noko no propre et fait ba tia payer pas na propre pour ceux qui soi-disant non na na po azaki ndeko ne propre mignon so ezati maza cousin na ye maman za cousine ya po
Maman la bango, papa la bango, bimiko qu'on a biso ya moi c'est alandi. Bino mse faut comprendre Patricia. Nazo comprendre ngo la bêtise. Ozo mate ke ba bêtise na yo bazola tsana ngai. Mais po azo. Ngana zem prix le quoi yo. Ngana zo yo ba. Yo luka to na ndaka ba. Yo ku fani ba rideau. Elo nyanga bomo na ndako. Maman na journée on zo ndako yo vanda. Belle c'est bon. Elo ko zo comprendre. Nazo comprendre ngo très bien. Nazo comprendre. Ma bostonini. Ke maman. Non ndenge ma bête nazo expliquer Tricia na lo ba ke yo tan ma classe de une salle sate. Bon négligé tout la. Maman, et ça donc comprendre te accompagner l'eau. Na côté la bango na na bango. Maman, bon expliquer maman akomine na ngamu ya batu wana. Na monda boka maman aboti. Maman monelo pasi 9 mois libo. Oko sapela maka ngoku sani kolia. Kolia yo lia de kufetso. Maman, et ça bon. Et puis aussi ngayo ba bilo na bango. Maman. Oh. Fanani. Maman, et ça bon te ndenge expliquer yo maman. Émission kanga munoko na yo. Yo mayele te? Hein? Au mona te ndenge famille yango ekaboni. Ata so to fa na kati ndako yo. Yo kasi ndako eza ya yo. Ndako eza ya koko na yo, ya mama nanga, ou ya papa nanga. Na matoi na yo, yo kaki mukwana ndenge mama kalo benga biso ba ensuite. Biso ba ensuite na ye. Zoba ya mwana. Maman, et ça bon te ke proteste ndenge. Na ke proteste vous dans ba vérité bo bien politesse. Na biso kanga mnono. Na la besoin répondre ngate. Le fond na osala ya pamba. Ngai na nous so ba salinga e bongo bino. Di, yo, maboso. Na okie bisayo. Omoni makambo. Soki omeki ko gangelo be ko lobela leki na oli pasa na yo. Na kanisi yo ko samuta boso ko bimana ndako na ko bengana. Kaza tuna ba toi bien vers moi maman. Envers moi. Yo nani? Yo zana na ndako. Ensuite. Oh. C'est avec la musique. Bonsoir, bébé. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Bonsoir, non. Ah, bien, tu avais besoin de toi sur là. Oui. C'est pas non. Ne me fais des signes. Oh, il y a un compte. On a un compte. Donc, on dirait que vous avez un colloque. On a un bar. Et maman est waka. Ah, Maria. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bolo mwana. Dans un problème? Eh, non, on a une carte pour commencer. C'est que c'est très important. Non, c'est pas banal. Encore. Ah, ma cambola banini tino. Mais aussi au fan de Sénégal. Non, quand on a fan d'ici, il faut que tu aies un peu de temps pour expliquer. Je vais expliquer. Je vais Canada. Ah, vous avez quand même au courant. Oui, il y a une Kalunga. Oh, Kalunga, parce que c'est que Kalunga, c'est nganyos. Ah, c'est un maman Kalunga l'autre. Binom tu beaucoup linga botangi singa. Na komi le ndenge na zabo. Mais makamwa sana ko alobaki mukwanga ndi na sipeleki na moto. Alobaki nini? Moi sana ko fini ngai. Ndenge nga na zandumba na bota bana na bota na ndako bana ope bakoli. Pona nini bolinga kako Zena? Pona nini bolinga kako istapole kumba kindumba? Et comme lokola yo victime. Kindumba mama ba eza réalité. Kindumba ya réalité nga ba viola kinga noko bolo baka boy te boyebi bien ke zemba ba mapaso na bota parce que ba viola kanga. Nazaki na yo zelanga na kufati. Yo bon, na esa ngo kene usana. Tolo ba makambo esa. Batinda kama batinda ko kene se retrouver na Bukavu. Dans na tembe na Bukavu. Et puis yo zelanga na. Yo lo ba bon noko. Zo zelanga kufa wi wono. Oyoki. Na bicho na katikati oyoki. Nini? Oyoki. Ngana yebi na ma. Zo zelanga kufa wi wono. Ngana lobi bongo te noko. Ngana lobaki pe bongo. Lobi Moi ça n'a pas interprété en ma bien. Maria. Ngana se plaindre pour la nini. Moi noko il faut yo kanga ngam to na bengi za fandi sote noko. Maria yo fandi na okoli na kisasa mama. Ona nini oli ofingisa Equateur yo mtu zana kisasa. Donc mwana kasi nanga zo zelanga kufa à la place. Beaucoup ça les belé. Bana basi. Mais mwana mbali haza moko. Baba ils sont. Pour nini?
mwana mobali alakisaka force po bakongo bakosa ke mpona kazi ya koremplace te mama nazobandaka na ekolo na biso te po bino bozalaka na kisasa nde bofingisaka Equateur mbandaka pilipili libende lelo bato na mboka na biso bana banzete biso bana ebale bazolukaka mbisi me yo awa ozoboma meta bangala Maria utelemela lelo apo lisu na ngai moko te kasi ifalaki kasolo bateke no donc yo nazomona lelo soki na nesenga ta rien okopesa te ata zo oza compatible okopesa to ba akufa noko kangana te obangisi ngai noko bangiso na nazana isengali te njambo olingi ngai njambo alingi luye ozalaki na bela olakisa ngai elongi Maria oza mutu kaki mbambala na tindiki yo makolo bandawa titre ya mfalo ozopela te batindikaka moto ndenge nini natindiko na masha lieto natindiko na masha avant natangisi na bokoli bana bakomi lokola banyama oyo ebimaka na bitabe soki bitabe bandi opola banyama tunga Maria otelemela po nongo atemeli te me Maria place natangisi yo ozoloba bonyoso kapa mama nalobi mama no batika besa yawa na mwa libandi na ye na bon ça va oke koyiba ye mbongo alali pongi nani nayoka nyonso noko ngai omoni makambo mwasi ya noko tika kolela nyonso tukapa mama akufa noko so mama azaki na boko yongo balanga bote na ofungoli kwa wana mama ngoya yo obamba yango ngone elongi lipapa liboso mama na alata kalunga mtasombela ye kalunga te yoka te mama na yo akeyawa ona ke kobundisa basi ya Kisangani asiretrouve na Bukavu buyela biso information ke baviola omuso zaki ye moko azaki opesa yo nana ngwa koyeba mama ngo lelo ndako mielengi po azana bokomisaka mutsuka kuna sama bela kumielengi ikamuke mama soka asara tango azaka sagini mama saisaka yo awa tofanda na ndako za sanje olobi nokoso kotiki ngai na kukufa mamu azando yote soki na yebisaka ye nane ngo suka wat nazo tindika opera o eza championnat mama beta te yo ne fandengi nini sikonoko cliquer sango otangisa ngai okopesa nga musana entreprise on s'appelle nzela kaka entreprise oyo otie yango miso boye pona nini comme Maria okobana no teta ajango ezaka kutu ke oza mwana nzoto mike balobi quand même azana c'est les parents bato bakokanisa yo nde mwasi na ngai ya mibale nazwa bana tobota na yo nde bango wana tika bozoba boyeko kalunga aza na raison omoni mpona kokanisa teke yo kofunda nde kalunga epa na ngai ngai nde nalingaka nabengana yo kalunga mtaboyaka motema akili oyoki nalobi yango na katikati elongi oyoki oyoka umile de village bino so tindiki ngala mpanzi na église yango bino boso bendi côté na bino nde bozo senga siko umili umili yango nde donc nasa ni name mabino kwa ba bébé mama za mwana zaka na poto atika pomengwa poto ya kishasa osani ngayo mto tangisinga tsanga kana pas des jours zapena kindoki yango bazoteka ngona wenji yo okosoma ngona talo nyonso bakocha obate nyonso bokopesa na bokosinga na kopesa ozo bate musana kishasa eza il faut za na relation yo za ba relation na yo brancher na biko brancher relation na tangisa relation momba yango na oyeba na baninga te baninga nzo balimwa otangi bekole ya sel te mali na kosalisaka babileto banosa sokanisa na yebaki yango te na bandeko beto kara resultat yango ete bakomona bajalisi balobi tala ndako na ye yango wana kalunga ata mokolo moko talataka basimple ake na église ake na ye kuna sambeli na sifa ya misi asilisi azongi yo kaka lelo awa lobi kuna mama neo tielanga biloko kuna nalia nzambe oyo eza kindoki te mosaloka mabe mosaloko mpenza akobranche nga te akoyebisa mobali na ye te nzambe na ngai
Déjà, comment vous vendez dans aucun. Mais bien, verre dans un banc, parce que bon, on a vu la vie sur le verre, il faut faire attention. Sur le verre, on a galé. Parce que on dit qu'on a Gianni Faye à l'obaké. Parce que bon, donc, la carte. Allez. Voilà, Nani. Mon chéri, qui n'a rien d'accord, non, maman, ça n'a rien non, non, qui n'a pas. Alors, on fait quoi? On se voit demain. Et tu sais quoi? Je vais t'amener chez mes parents. Il faut ma papa, na maman, mon aïe. Qui? Mais oui, bien sûr que oui. Mais tu m'aimes vraiment, non? Oui, je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'on va tarder? Papa, mon aïe. Nous avons un bijou quand tu m'as veine filet. Ngombe zara moko ata bébé rolia. Donc ngombe zara moko vienne filer. Donc mon que il faut mon papa et maman parce que moi j'ai mes amis, maman ça va aller Mathieu Kaman MK Service Bénédicte Kouitila, moi c'est à Pacheco Kouitila, là en Allemagne. Mouton Nzambé. Donc moi non Bénédicte, moi il faut mon bijou quand tu m'as vienne filer. Mais maman pour ma chérie. Mais pourquoi pas? Moi je suis non mais sans problème, moi j'habite en Europe. Mon amour, je t'aime. C'est vrai? Oui. Allez, tiens. Chez les parents à demain. Ok. Le loboyer, tout staffé mon mouquet, tout lié, tout mêlé. Et après, allez. C'est bon? Tout qui est comme ça. Ok? Ah, ma vie, ma PG, il cause, il cotec. Richard Lukao. Didienta. Yoka Bato, Didienta. Bon, comme vous avez un jeep, le jeep est bleu, quand un jeep est ok, non, d'accord. Moi je continue, je ne traîne pas. Fais les assemblées, voilà. Ok, la fais là. Allez, bisous. Allez. Bye, chérie. Ok, allez. Va Nassima. On va toujours Nassima. Mais na soba chauffeur. Mais Boutunayo, toi t'es ici, Mozanto. Maître, le bien vendu dans la bâtie. Dans la Kouanga, Makemba, sauce paille, pas même un enfant. On a coûté moi. il y a le baraboté. Oh, ben il y a un enfant. Pas même une femme. Oh, c'est vrai? Oh, même mon nom est habitué. Même mon nom est habitué. Il y a pas ce qui va menacer boss. Il y a beaucoup de si ya na kulia wana na mngana go beta yo go simete ngana bunda acha bana ngabota me. yo goyaka mbamo ka pa boss mboko taka pour boyaka no epananga ayo una ba mona mina ngolo ba shoka Siko net ba petit ka bo non dia dadi salini na dia kala bon bino de bosa boko tonganga te no mosa kananga no tonganga pa ya sampayo un sentinelle la boss tala mona ko yinda awa so yinda bokima mbangu noko ba yengele maître tout ça va petit tout va mikolo yo to koya po to tonga tonga yo to gangla bo ezali pe mabete et pe pona bien na yo ya ka to solo que non pas boss amat lo salaire mais problème ya ka batari ka ozana mwana te ozana mwasi te ozana ndako te bon so ba matisi salaire siko ba etaka ko na beti mutu moni bien te siko tozana to koti la ona ndiki pe mabete po e ozala ka ko non abeti mutu moni bien te mais mutu amisa ki den pe zaki dadi ndabi zaki dango. Vous avez un commentaire mingi te. Yes, un peu l'air à Zaroloba.
Yo koko, yo me dis que ma caméra peut te commenter kaka. Mais tu regardes le rôle de et puis on va donc enfin, si on comprend des billes, on m'a dit après boss c'est un gars, la champion. Son mec on a pas. On a touché yo. Maître, yo. On peut t'apprendre maître. Yo on est pas on est soda. Maître, et c'est solution ça robet. On peut t'attendre moi. Pourquoi ton ngate? Il faut la salaire na yo na moi na te sur le bino ba ma pesa wa. Pas ma salaire. Ah, on a la moi na te. Sur le bino salaire. Mais non lobby, ils ont aussi un maman bien. Oh, tu vois, le papa cartouche à tout qu'elle dit. Raisonner les sources. On raisonner tes botandé. On botte tes balles le baba. On continue un peu dans le régime. Boy, mon, ça m'appelle. On va aller au Samu. Patrick Mboulou, pas contre un boy. Ye, na mune na zana. Moi, je n'ai rien à dire. Il y a un monde, pas contre un monde. Et puis, je vais Nzambe nde aye baka bato asangisa. Pendant 4 ans. Ah bon? Mais ça va bonne ça. C'est ça bon. Yo ga dinga ni za biso na mini mai. Wala mbele zanga munga ya tina munga. Kasi. Tara fatuka. Sai. Ambera musasa yake. Kasi permana. Sai ona na mtu kwa wale la tini. Mtu kama ngole kinga wa. Azopanda na salongo. Ndaye. Mon alemba. Ok. Quand va s'en jour Ramadan. Bonsoir, bonsoir, bon appétit papa, maman. Oh merci. Bonsoir. Bonsoir. La petite. C'est ma chérie. Ok. Et c'est ma mère que je veux. Ma première femme. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Et vous êtes Bijou Katumba. Bijou Katumba. Bijou Katumba. Maman, je l'appelle la vieille fille. On va bien bien les choses. Non, maman. Ngai souci na ngeza. Apo azo mwasi lokola joli etoka. Apo aza lokola kwili etoka. O ako gérer makambo na ye nyonso. Mais so ka komi lelo aye na oya pembe, lobi aye na oya mwindu, lobi kuna aye na filet bakata kata boy. Nani? Apo boka kufanda. Bon appétit papa. Merci papa, je t'aime. Apo. Oui maman. Le roi na lobby, papa je t'aime. Bimsa pene ya mutema te. Maman je t'aime pas. Oh. Boyete. Isondo kubanda. Boyete. Yo wana bazo luka ka mutu nyonso ba kutane incompatibilité. Ya on va pesa na moi. C'est qui na munogolela. Kaye. Na moi yanga na lingiti. Azoluka. Et puis fio azomona na bimena ndaku te. Azomona o ba tem sa ba taxi. OK boulevard te. OK ma campagne te. Ba ligne nyonso ko sila yake ndakata tele maga wana. Muzutu abeyawa. Ubenye chaka ya église. Bayemba na louange, bayemba na adoration. Tika zo sala swaluka. Parce que moi na zo na ni mutani na osa. Yo luka nga bongo. Yo ezaki mbala bongo. Yo luka ki mbala moko suite. Tambola kite? Talunga. Oh. Tala ke sika yo zali, tala ke sika mona zali. Azo kene côté nini? Na mutu kawana vraiment, hein? Asba simbia mutu, on va tout ça. Papa Nzube.
Bonjour papa. Ça va? Ça va, vous voulez sortir maintenant? Exactement, oui. Juste 2 minutes. Ouais. Mais j'ai rendez-vous avec l'une de nos partenaires, Madame Nana Takaza. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Nana Takaza. Exactement, ouais. Elle est d'ici? Non, elle habite en Hollande. En cheval tout le temps. Ok, j'aimerais juste... Aza moi c'est beaucoup toi et puis Aza moi c'est qui quand même. Non, c'est bien. Gana linga kito sola moi moke. Tomatisa entreprise na biso. Oui. Moni. Papa présenté biso yo, boye na yo. Ezalaki esengo makasi. Nandeke tomelaki moi vert ki esengo mingi. Nga nazali vraiment proche ya papa. Aza assistant ya papa. Ouais. Moni combien zako komisa ngai par rapport ya moninga na ngai dadi. Vous voyez? Ouais, tu le mérites d'ailleurs. Le problème na linga kimi ko solano ezali oza mwana moke mais tango komi ko travailler ba mikolo okomi mukolo. Ah ouais. Donc biso to bien ko collègue. Ouais. Patron en quelque sorte to bien appelle collègue. Non, pas en quelque sorte, patron. Patron, oui. Non, ça pas pour papa Zana. Non, pour lobby en quelque sorte. Non, en quelque sorte, on bien patron et côté monsieur collègue. Collègue, ouais. Donc faut collaborer. Il faut collaborer très bien. Société peut etambola malamu et bon bato ba yokana nanu. Ouais, très important, ouais. Papa Cheyo lelo okomi mokonzi na biso. Mozokola Smith Kanik les réalistes. Ah, Smith, chargé à sécurité. Kanik. Ozomona ebongi oyebaye donc ebongi bato bayeba yo po yeba bato parce que entreprise il faut kota ko yeba bato comme ça entreprise comme ta liboso mais non, ne bouge pas. Voilà. Merci beaucoup. Au moins temps il y a une entreprise. Ouais. Tant au côté papa zo laksayo bato Mave Chongo. On a un secrétaire à côté à Dadi. Ouais. On a récupéré pendant et travaille très bien. Ok, d'accord. Mais pourtant, Ami Sivette n'a rien à de côté à Dadi parce que Dazola, la trop Azana Mukumba, déjà Missa les Olala. Il y en a moins ça changement. Parce que pas dans le Missa les Ebele. Et pas dans le Missa les Ebele. Mais Bano Baba Simsuba Vanda Guana Bafontare la Tozo, Bazola Slomis. Bazola Slomis déjà. Mais faites attention à Wande Konanga patron. Baby qui olinga kapose Nambulu. Baby déjà. Voilà où t'as pas dit à papa. Papa me mais c'est quoi yoiba ah on se va lamber le logo Goliath. Faites attention parce que yo Goliath aux hommes qui sentent pas balingi yo. Mais nzoka azo dominer yo pona oza la siko souiller le bi de kambuyo sali. Patron et on senga yo vraiment pardon ça la confiance que soki ba lamber le logo linga ke nazala wana natala. Ningana ko lingelo mususu balambi pe olobika ko toni na yo si na restaurant to kolia nanda ko kolia parce que awa makambo na paramètres belé makambo ya kolia zo participer oyibi ke bible soko tangi mingi mona makambo ya kolia za nakati bible ka ko makambo ya kolia bande kisuka kolia na kolia alors mabezo salama mingi na makambo ya kolia ah d'accord vraiment na lingi ba dominer na mutu te faites-moi confiance que soki lelo ngolia ah papa masa soza wapi yakana nukotoyo comme ça ngana kwa kotala mais dites-moi siko yo petit entre nous siko lobby ozaki na mwana mwasi moko yake na biro azuye ya pembe boye bobimi boke Nathalie na benga patron mais Nathalie ah zera mona pour ba kimbale moko yake liboso Francine Ngembe la phrase correcte elle abisselle ah oui t'es yete Francine Ngembe la vieille fille on a copie la ngai il y a Vanika na Barumbu? Non, avant juste à ma tournée, à Mateba 45. À Mateba 45. Il s'appelle Bijou Katumba. Faut la famille. Patron Nangana, Lingo Kedabi Kendi Late. Kotala, moto na libanda, te metala moto na kati. Metala moto na kati po. Ndenga azuyo kaka ah yo yekala mingi te na ba yuzo patron bani ngende déjà boye yana c'est non je prends la queue parce que je l'aime beaucoup hein OK en tout cas merci beaucoup bonne journée OK mais je l'aime quand même elle-même aussi hein, c'est bon tu regardes ma casse vraiment merci OK
Patron. Comme moi c'est un bijou. Bani. Moi c'est un bijou ya pembe wana. Il a changé combo. Wana po. A changé combo. C'est mon fils. Après alors on combo bijou et comme viande filet. A changé combo. Wana po. Po. C'est gombe zanga mukwa. Alors je l'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup. Bon. Avant na mateba A42. Namatonge. Nani. Viande filet. Mateba A42. Oyebi ce que tu dois faire. Hein? Oui. Moni bagou. Mais vous n'êtes pas là pour la surface. Vous êtes pour Tanti. Oui papa na Hollande. Nani mutunayo daria za. Ah. Dadi ta on a bengi azana biso ba fongoli sika na rond-point 24. Ba fongoli bor mo ka sika abi aki atala ngonano. Pour l'anniversaire de la samedi, il y a un talent. Madame a kende na salon, moko ezali na salon wana. Donc na libonge na debonon. Salon princesse Ancia. Donc pour le modèle na yango ngaki baza na la dipo. Ngaki dadi akoma wana po ayi sape mwasi wana pour ba koli oyaki pour mona na kati ba conteneur wana. Tu papa, je peux le faire. Mais tiki madame wana na solo na mouton comme ça na zone na service. Yo zana Mateba. Mateba. Ok. Papa, papa, pardon. Mateba A45. On dit déjà que bon ça. Non, je vais le faire tout de suite. Kourou. On va accompagner pour la. Merci papa. Oui. Et nous allons te voir. Merci. Naza makamebeye to solo là. Mais dans un paragraphe moko. Tant on a zo lingayo. Na on se plano na monaki. Na beta masolo na batu. Ah, na sepe na sero na tala. Mais vient na ngamo ko dia nzombo. Alobi asi amona ona monsieur moko apo amona kibili siko boza ndenge nini c'est qui singa amona nga na apo yo yaki poko dans la vie privée nanga non na kota la vie privée tu as du solo mais pour nous robeta le solo yanga na yo pourquoi nous robeta le solo na tuna ki oza kitoko oui bien. Oui, na kitoko na yebi. Mais makambo apitali nga titali yote. Non, beauté na yo. Tozo banga zinga na pembeni na yo. Ah, oza kitoko. Oza bien. Kasi soba muno na mutu ba kutuna baiba. Comme ça zabe seres. Ya una tunika pona oyeba. Ona i déranger te tam so di solo na biso. Oui, na gana yi. Amour peut aller. Amour est zate. Nga na vie na ngai. Notikala jamais kolinga mibali. Jamais. Quand on a déception, on a besoin de vie na ngai jamais notikala mibali. Amour est zate. En fait, nazolinga tosala shida moko boye nsima na ye. Shida? En fait, nebiso oza kitoko. Soza ngai naza na défaut. Soza kitoko je te dis oza kitoko. Soki oza ya mabe nebiso mama oza mabe eskizenga. Mais soki tomoni yo na apo aza zingazinga na otambusa kozala beserese bo sikoyo yango monike toyeba nano ndenge nini bozaleli.
Oui, nazala naye. Ah. Amour ezali. Eh, obini. Amour. Amour wapi? Bolingo. Eh, bolingo ezate. Bolingo selo nino. C'est vrai. Eh, bolingo ezate. Mais yo zana mutu mana mutu wana bovana na yo lo bolingo ezate. Bolingo ezate ya, bolingo ezapona mbongo. Omona ndo vandi wana. Ah. Soza chiko non to sema solo eh. Ah oui. Soza chiko to sema solo. Bon, ça dit à quoi? Au commanding on a. Eh, motemo elizoka papa. Omoni motemo eli ekonda. Nga mobali pa nanga zi lokote. Ouais lokote. Omoni mibali, ouais lokote pa nanga. Nga atanga chikon, soza chikon na yo. Eh oye. Eh bolingo feloni. Betela maso bolingo tena ba moyi boye na ngai. Ah, beta maso na yo. Eh. Abo manga tana nga mamizanga tinga na. Proposition. Ce qui est par exemple, exemple caca, il y a solo te jeté mais exemple caca. Ce qui est le bâti $15,000 awa. Bolingo apo awa au ponani. Ah, tika ba je viens na. Ah, ba montagne ni wana pe na ngotangi nge katanga tempa ya ro. Moiza makazi. Eh, Chico! 15,000 balles. Ah! Vieux, tu sais que tu as tumba la série tout. Ah, 15,000. Ah, vieux. Ça m'a sonné chicote. Eh, on a un grand montage. Eh, tu as 15,000 à minutio. Après, il ôté. On a les mamans pas ça là na poto. Eh, vieux. Tu as un mouquin à la série tout fait l'année dans la ébé. Eh, 15,000 balles. Ah, vieux. Ah, vieux, chinchi. Ah, vieux, bon, maman, ma vie. Bon, bisous. Vieux. Je t'appelle demain. Vieux, tout ça non assez. Ma soulango. La conditionné. Eh, viens non. Bon. Tout le monde a l'objet. Ah, vieux. C'est quoi tout ça non assez. Ma soulango bête viens non, la conditionné. Eh, viens non. Kasi tant au coup t'as l'objet de comprendre. Eh, vieux, au bête faux. Au petit naïot. Maman ya boy vina ngoko tanga ba monter katanga tempo et salangani. Ah, vieux. La mi tous ba tu fait au se retrouver. 15,000 balles. Ah, vieux. Tu dois ta 5,000. Tiens 10,000. C'est vrai. Ah, 15,000 balles. Nana déboré maté quitter. Alors, na minute yo, on lobby si j'ai bien compris, on lobby que toki 15,000 balles. Et mon année awa, à mon année awa, on reçoit 15,000 balles. Eh, bon, posez l'eau. Après l'autre, on reçoit 15,000 balles. Eh, après l'autre, après les nangai, à Koutanga déjà, on s'est retrouvé à Bandenge Nanga. Eh, on reçoit 15,000 balles vieilles. Après l'autre. Boro yayo? Eh, au bord nangai vieille. Au bord nangai tambola, nangai bikaba moi. Bon, dès tout seul nayo, faites-moi confiance.
lobi na mobenga yo masolo bien. Ok, viens nous la rappel na o. Bien en avant. Na bien lobi. Ok. S'il vous plaît, grand frère. Bien, na bosani Congo. Cartouche. Les ça c'est où raté. Bien cartouche. Ok. Confiance. Ok, merci vieux. C'est un bon parallèle, hein? C'est bon. Azo commandé pour lui? Ah oui, pour vous rater. Ah bon? Oh. Droit d'Alger, les autres ont vraiment mis. Papa, oh yo, il y a du bosso. Oh yo, ex-face. T. Ex-face. Blessé de guerre. Donc, Abunda, déjà, tu me belé, donc, Abunda, c'est donc, bateau, il y a des résistance na Kenge. Donc, bakura ya kasute, donc, vous pouvez savoir que non, ils ont des écoquoya. Alzo massa sindenge nyonso mais blessé allions vis-à-vis albo ni boza na kate bolingo za kasute bolingo ndeni alors soki akwa côté akufile akwa kufile qui ça ça donc yo ko lebisa ni o ko lebisa aka o ko lebisa uzi o ko lebisa ni M16 aibitu na obi. Donc, on a un champ de tir tellement mingi. Bango baza bato bakota un champ de tir sans casque ya matoi. Ce qu'il y a boyo pesi ya po a koti wana. À côté de la société. Donc, alors on bien chicon, il y a bien un chicon. Chicon. Donc, nèg to pognon, ils a so pognon te chicon. Bato baza disait technologie moderne était. Donc, ça dit bien que non escroc en Android. Donc, il y a ce qu'il y a. Donc je suis sûr quand on va y aller, on va faire un immeuble. Bon, voilà, voilà notre texte. C'est ça, mais bien. Après, on est que c'est plaisir. Déjà, on va répondre à ça. Donc, ce que à côté, il y a un coloblo. Donc, on a un gros, on a un gros qui est le sort lobby, moi, donc, c'est ce qui nous sommes pour un jam. Donc, Bakalou, on continue à la banda, et c'est la fille maintenant comme propriétaire. Après, même, il y a que c'est un même si on l'a qui en et yango AVC na ça c'est au bon moment. Je comprends. Bana basi basi. C'est ça quand moto mukute na 16h 17h mukute ne boy munoko mpanji. Papa bana basi basiliki. Aya wa rob. Bon. Kitoko azana. Mais tu te demandes si koyo. Ye kitoko na zo na nini. Donc ye kitoko na zo na bilo nzambe loko pesi ngai. Donc c'est instrument de travail. Donc elle est belle mais pas bonne. Belle ne suffit pas. Il faut être bon. Il y a un moment où il embellir le display. Mais, il y a nakati, sisho. Et tambola, pas trop somba.
Mukeboye, poum poum moteur et bête. Donc, moteur, ah, Njambé. Merci quand même. Merci papa. Toutes ces images, Bozo tient place. Na ordinateur. Et puis tout ça. Ok, merci papa. Merci papa. Ça va. Ok, wapi kumbe. Non, c'est la carte. Bon, on a ça va pour y passer à la ligne. Ça va. Senza tato soki nani ya klaxonner la musique. Fungola no kuna fungolele maman ça ulubat oh osokanga nini na kangite mama yokanga nzobe mami wana na kati ya mpango ah batu na oyo mama mutaja ulubat mama na sa mwana musana na kati ya mpango oyo travailleur sentinelle portier gardien sécurité ndenge ozokanisa oza vraiment obiso tolobaka sindili na porte et puis nga na yeba ndakala oyebi ba principe soki jipe comme la porte une fois que tu klaxonner papa il faut oya ofungo la porte au fana yo zo traîner zo sala nini tala ndako tango totonga kango tango mama Rose mundio oya Londres azotinda bakaro moi si ya papa Boubi Thomas oya Londres tango azotinda biloko malgré biloko azotinda poto sa construction ndako yo e mbongo le bando te pa na noko nanga yo zalaka na otuna yo zalaka ozoyeba te peut-être ba criminel bazolanda biso ba kokanga biso ba koboma biso na moyi c'est ça et puis ozo traîner tala na ebisi yo keba makambo ezo le kala lupango yo itali yo te et puis kokota te mais na acte to ça c'est qu'on apporte na monika oyo zali mais tiana mutu na yo hein match eza côté parce que ce match eza côté na ngate mbe dipo basi baboto la kion mais ba ngaba boto ba pesa mona bango apo mais le fait que ba osala ngote eza toujours na pouvoir nanga parce que na minute il faut yé bango yé nokolo wi abimi maman nanga landi privilège na na ndako parce que baza ba tata ba maman nanga ba nanga pe ba o vivre ba faut ba bénéficier du privilège wana alors na ebiso keba ko kota na makamba famille ba tuté maman na kotité ta banzube biso bien maman na sa mpanti na yo soki na yo ki maluba mabe pour na yibshi
ça va. soki nayoki ya mabe mpona papa apona yipsi te yipsa kaka mama netali yo te oyoki kipe parna kolinga kosala dialogue na batabosakani tala nayebi soki asi osakani na minute waka une simple sentinelle sindili nde naoyebi so na lingala echef de parent na mwa mosala o mwa mosala sindili ndenge ozawa nayoki mama Bonsoir maman. Maman, il a dit qu'elle va acheter les jus pour la papa à peau. Zoloba? Non, maman, il va acheter les jus pour la papa à peau, mais il n'y en a pas. Les gens, il n'y en a pas. Non, qui te fait enquêter le beau? Maman, il a dit qu'elle achète quelque chose pour papa. C'est pour cela que moi j'ai vendu ça. Mais il n'y en a pas. Les jus, il n'y en a pas. Quoi? Qui te fait enquêter le beau? Je vais me reposer au Louba. Non, on peut se finir sur le bas français. Ça m'engage, c'est toi. Ça m'engage, c'est toi. Yo. Non, on peut se punition. Oh, mais français, tu es autant. Alors, toi, tu connais quoi? Maman s'engage dans la. Moi, je ne pas. Tu t'en bien. Alors, moi, j'ai. Yo, non, arrête. Non, on va pas continuer. On peut exagérer. Tu fais la bengana. Yo, est-ce que biloko no solamba? Solamba? Les nourritures, maman il a dit qu'on prépare d'abord pour. Allez, non, le cas. Bima. Bima. Alors maman, moi je fais quoi tout le temps? Il faut gueuler tout le temps. Yo, moi je fais quoi? Arrête. Belle. Yo, non, il est rien. Toi, il est rien. Dans cette maison, toi, il est rien. Imbécile. Eh. Kaba diamant. Aponi quand hein? Mais faut fumer Aponi quand la bango. Omoni. Aponi quand la bango. Il faut fumer la mise. Maman diamant moi nazala. Moi, je suis parce que je tout il faut toujours raisonner. Moi, je suis à bout de ma papa. On est quand là? Moi, je suis maman. Jamais on me curie. Comme ça, toi qui es dans le restaurant. Ah, ouais, tu roules, tu as confiance au lait sur le nanda. Maman, vous y êtes, vous y êtes. Yo soko lingo lia awa Italie. Kota toke. Toke restaurant. Kota. Yo kangila Ba ba sa kana bi. Kana binu. Bangule ne suba kuyuka suni. Beba kuyuka lokito. Beba kuyuka sango. Mama tukina restaurant. Bukena no restaurant. Suba bui. Gigi, il faut me regarder, on fait comme ça, on regarde comme ça. Maintenant, la raboyo. Ah, Gigi. Mais, je te dis quand même merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. C'est un plaisir pour moi. Mais il y a des là qui ont et puis je suis aussi les coquilles kitoko et sac. Maintenant, Rémi Kitoko m'a cassé. Merci, c'est bien bon ici. Merci pour le téléphone. Boni Koko na bino. Vous expliquez qui est pour un accident et déranger qui est. Expliquez qui est à CP là qui paie surtout que batum susu qui à tout le monde bongo a besoin soin a été mais yo me mène à l'hôpital d'une à la charge. C'est plein dans ma place. C'est pas comme si on a des problèmes et dans la bonne santé, c'est tout. Vraiment, il faut avoir bonne santé. Il y a un invité qui est awa. Tant que moi, tu non, t'inquiète, ce sont mes relations, ok? Je comprends que dans la communauté, mais dans CPI, premièrement,
na ndenge oyambaki nga bien osepelaki na mema na hôpital et nakomisi début ya rédaction na biso faut te dire que nga quand même je suis tombé amoureux de toi depuis lobi na solaka na yo et na fait valeur de moto na bio maintenant moi quoi jusque là relation ozo sepela ngo tantôt plutôt ozo quand on a bien ni chaud ni froid donc la évité je sais pas bon ozo répondre na pété bon je te force non forcer l'autre excusez-moi je te force rien voilà et au lieu de là mais aussi quand même comment on sait que Maman. non que mon toit ça qui a été dans la voiture nangai le soleil quand même tu vois Bon. Nakuwa ibise na maambwana tu. Parce que ngamoko elingi na ngana. Parce qu'on a ibise ndeni. Na ozo tana nga na réfléchir par rapport à maambwana surtout soleil nga. Na otala na. Tikaka atana atana. OK. Na mutu. Kupoza mutu na yebiote. Na kutana na circonstance moko ya accident. Bon, kolinga obwe maman na habité. Na kosala ngote parce que na bioté on a yé bayo c'est ça non réfléchir ouais OK ça va dans ces pays vraiment la réponse à eux c'est plaisir pour moi j'ai ma masse de bandeko bazali awa na grand frère na pasteur hein ouais dans Nzao grand frère ya Tati Nzao double nationalité il y a pas les États-Unis à juste soir il y a pas qui un grand frère matériau durable à Pinzao. Donc Banzao quoi. Ok. Déjà? Oui, elle est poussani. Tu comme au téléphone à zone, à où oh. Ok, pas de problème. Comme ça. Pas de boutique alors. Non, merci. Maintenant, après sur le numéro, il y a maman le bateau, on a Jenny. Jenny. Grande sœur, il y a Sandra. Oui. On a comment c'est bon? Elle a dit qu'on a besoin de Sandra parce qu'il y a sonné à maman. Et on a petite sœur, mais on a. Il s'en a bien. Bon, chauffeur, il y a boutique alors. Non, merci. Donc, il y a un moto. Tu peux aller dans ne me dis pas ça. Moto? Oui. Moto, ouais, ouais. Oui, mais non! Et ça rapide. On m'a dit la moto sans casque et puis on a moto nous voir mais non tu peux se quand même pas parler et puis tu lis c'est l'hôtel la première fois pété dans ma moto ils ont sonné dans la chambre ils ont porté de les a sonné tu ne me dis pas ça ils ont ça sonné moto sans casque non c'est dangereux ouais mais ça non c'est comme le voilà soit comme une voiture à les autres. Non, merci, c'est gentil. Merci. C'est gentil. Non, c'est pour toi, c'est juste pour le transport. Non. On te l'a soit mon gars bambou au télé maquillé au bête en avion. Donc on a eu. Au tout dans un avion wapi t'es non pas problème t'es. Donc on a. Modéro. S'il vous plaît. Donc on connaît modéro. On sait qu'à mon niveau pas sur transport. Oui, bien. Pas mon gars sunambongo. Il aime beaucoup tout son belenga. Télé maquillé là comme on a sunambongo. Mais 100 000 francs dans une moto s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça, Kamata. Faut ta transport. Non, merci. Bon, chauffeur à Tigo Landa quoi alors. Mais 100 000 francs. Donc comment on a bien 1000 francs, on a tout compris bien ou même pas un peu. Oh, Papa Jacques. Oui. Papa Jacques, alors pardon, madame. Papa Téléman. Pas bien. Oui. Na 1000 francs qu'on a. Oui, il y a un mot. 1000 francs, ça la monnaie. Vraiment. Mais ça va me faire. Mais papa, il y a les 1000 francs pour Oyo. C'est ça. La PC Oyo. C'est ça, il Oyo. y a ce pays. Ouais, c'est fait en haut. C'est ça. Merci. T'as un téléphone, n'est-ce pas? Papa, quel est? Merci. Merci. Hein? PC Moté, le félicitations. Hein? Ok. Pour l'engager le parfum de bonne odeur. Merci. Tu as un téléphone quand même? Oui, j'ai. On peut s'appeler? Pas de problème. Mais Diana, même pas de bisous s'il te plaît.
Vous voulez changer? Donc, ah, mais ce n'est pas possible. Mais il y a encore des femmes comme ça au Congo? Non, non. Belle. Pépé. Tu fais que pas nayo. Parce que impolitesse aux répondre dans le bateau. J'essaie. Parce que les enfants qui sont qui zengi ngoto bobo mogu bochana ndako. Hein? Pourquoi Tricia n'est pas comme toi? Tricia. Oya za yaya. Mais Tricia zonga sima. Yo longola belle comme un mauvais vent. Il va pas être tourbillon. Ni n'a pas ça. Moi, je me dis qu'on est bien na tolo. Ce n'est pas normal. Pépé. Nous avons nanda ko yo mutazana éducation yo zana. Ozomona yo. Est-ce que nasina fandi sa Tricia boy? Que ça soit la dernière fois. Ba éducation oyo Maria azopesa kabino na mupanzi na kuzu omemelanga ngwana. Pépé. En tout cas, excusez-moi pour la réponse. Kanga mbanga nayo. Te mumbali nayo kakati. Lokola bisaki ngali kamusko donc alingaki ngai nayo ko pesa réponse lelo. Bon, pardonnez parce que même la Bible nous dit le pardon c'est une puissance qui libère. Vous entendez la Bible, c'est ça? Penasa na pelote menacé ndeka pardon. Pour yozo kami milito imoko. Non ça m'a bête nga mtande. Pas mes ande bomande vérité. La vérité blesse mais c'est la vérité. Oui koko na ngai. Vérité ça c'est ma bête. Le sale on anda kwa tata na on anda kwa lowi. Mais nazaki flatté tango tozaki na flat kuna. Je me demandais s'il y a des femmes comme vous. Qui appelle si on a bâti la voiture, ou une voiture, ma paie $100, ou les 1000 francs, il faut m'attaquer la moto. Au salon, on va pour impressionner, il va avoir une femme modèle ou bien. Impressionné pourquoi? Bon, biso, ils ont éducation à biso, Nico pour la biso, éducation biso. Zora bambon, il y a battu. Simba plus bloc, tout sans permission. Si on a besoin de quelque chose, non, c'est Nathan, on a besoin. Mais quand on a besoin de non, les éducations en et puis, pour qu'on chaque fois le banabiso, il vaut mieux être pauvre, mais dans la liberté. Quand les choses sont liées à l'eau qui est mon il est tout ça. Très impressionnant. Vraiment, nous avons fait un peu tout le monde. Non, troisième fois, disons, les bosses tout le monde qui a fait l'accident en voiture. Et m'balé la flat et troisième fois, on a eu dans la vie. C'est un plaisir. On a fier dans le Vivaga, on a fier dans l'environnement, on a fier dans Oyozali. Peut-être que nous avons fier dans Bazate. Mais on a fier dans Ozali. On a bilou à l'ulaté, on a compris d'ango. On a des collègues moko pour Paul Mukelenge à Londres. Nande kolanga mususu na Congo ya Titi Kalu Marcelo ndenga loba que na Congo il y a encore des bonnes femmes bazali. Faut t'afforcer de parler, faut ça pour le balikambo dans ces pays là. Merci. Et sur le baga bon. Le baga. C'est vrai? Oui. Donc vous avez encore tout le monde vous avez amassé au la français parabole. Bonjour Coco. Moi j'ai vite compris dans la monnaie à Dalio. Mais ça comment est? Coco Sundiata. Coco Sundiata. Sundiata. Tu as un coco na biso, na frère nanga, son, na noko modero. Oyo kango na matoi na yo. Oyo kango na matoi na yo. Uto viva ta affection tata. Moi on na ko. O kapola biso. Te kuko ngana so. Yo na remember ko bengo bal perdit.
tata te mama te nga moko naloba te ta sosama be naloba te bon longona tanga likambo fona expliquer na yebisi ene mama mate sele lo te Maria pe mo kasele lo bonjour maman bon papa voilà papa boni papa bazo pesa yo boni oza bien bonjour allô bien bino nde bosambelaka na ntongo merci Seigneur il faut bosambelaka mpe merci Louis mpo oyo bato bayebaka yo kaka na gambela ozokota ozoluka baveste ozosangisa batisi mais lelo komi na baprete à porter bafie wana ntango ozobalola elongi wana yoka nti aza mwasi sakosala biloko aseyo te tunaka materio te o materio durable libako abetaka na sapato talo nyonso elikuwa oyoki papa nazosala lo semo d'accord Con ngoan. Sama. Nalbo mo. Anju. To filé patron. Moi côté balabala moi mon kebiso to doublé. OK. To landi to koma di posourier. To baluki to contourner papa. To dévier to landi a rôder to bungi. Ya bito zonga sima to zongi na même balabala to tala place à côté dans le pango. Manzanza. Le pango mai liboso nanu, le pango manzanza bongonda kwa koti ya kugumba mananu. Patron na biso ke. Ya kugumba makarate faut se faire boss bien. Donc kugumba ma fato mona lokolo. Donc ba chaka pona suke mai ba pauvre ya pauvre cette fois-ci. Ata ba difficulté peine. C'est un plaisir pour moi, pour mon aïe. À toi, là, c'est Rosa, pas moi. Merci. Pour vous faire dans vos alliés, de vos vivacas, vous faire dans l'environnement. Vous dites que c'est. Il y a qu'un autre. Ah, faut pas bien. Bana zo fandi na bien. Bien. Oi wana lufandi ne wana. Nani? Kasi mtu tutanga na voiture jour wana nakenda kusombela biloko olia. Kututa yangu esila kitalandi risozo tutelewe na ndako. Te ayiko talanga ka sona za bien. Akuta de leoni relation kututa wana ngai kanda na biloko mukolo wana ndali nsala. Ya biloko ya sopa ki alandi risozo na ndako. Oi pezala kitubi msatuta. Ibo suna kufa ki batu suku batuta batu ba kelbela. Bon alandi ya mimanga no hôpital. Alandi lioni. Alandi lioni. Koko. Aulinganga. Yana. Olingi o trompenga iban ya kukosa nanu na kututa sima nango pa uya kukweye na budingo. Yo mukozo utala te ndenga zawana na lulenge ya kopu dayari ya zala kwa. Koko ya zala ni ati azala na poto. So azala kanemi kenji ya poto aye. So ndenga za bongo na ndenga za iwana tunakutana na nzoto ni koku zanga mwasi. Ti koko wabala na iti. Tiana, luzala mayere yiba oyungana lubakane bino. Vine yopo ikenda na kubebeza yomoko. Vine yopo ikenda na kubongeza yomoko. Soko lubike te nderisa buyi jadi vina ngamo kuna mema yango kwen soko sieti. Luba mutaza wana paka mtewa. Foso ku muntu azate ukutiola. Kata solo ne yo na mobile ne yo.
te koko zani mben nanga te olinga ngandika na boyi natia yo mal à l'aise ndengi mama ye wakufa tate ni wakufa ikoma koko aza kusala biso maltraitation na boyi lokwana na kusala yo maltraité na maltraité yo pete na boyi ikoma koko azali mutema mabi azokanga banzila na ngai mutema ne yo moko ite yo sa yiba iloko zo sala epe lukola lozo solo ne kumeka kutanga kombo nanga kunete kukoji sangale kombo nanga kutuna biloko ne biwana te donc tomona yango dossier moko pamba petit moi pamba parce que boya minene tozia bazo l'art na bopete est-ce que yo wana bozo proposer déjà non tomoni kaka yemo apope tomoni wana atika likuna stotike kuna bon ça ce n'est pas votre problème votre problème à vous ezali kaka proposition wana kutu patron naibi de soto sala ba 10 minutes donc wana boko senga ndende to moyo na ndebo chaka 10 minutes boko teleki ata ba 2 c'est vrai détala 4 abatu bazala ba difficulté kutu boss ba nga ba cha kutu ebele papa bonga mbala moko yoko tcha Dadi il a toujours une idée derrière la tête Dadi ninga zo ba boye je sais très bien Dadi olia kanga ba miveti Dadi natika kayo. Natika kayo olia ka ba mive. Tu mi maka boss kuno na éviter. C'est toutes les informations. Même les observateurs sont quelque part observés. Le papa oui. Donc ils sont comme boss, il ba full boss ndengai. Hein? Narobi ça ne va pas. Franchement, santé zo dérange. Boye ba crampe, ezani papa. C'est-à-dire nous avons une insuffisance rénale. Il faut chaque 2 ou 1 semaine ndenge nazozonga poto wana ezozala kaka mpona basukolaka ngo makila. Bachangaka yo makila. Oui. Mpona esukolaka nani barin eza fouti. En attente, il y a moto aza compatible. On a mené liste en gros, ce n'est pas que je nazaka ngamoko. Vous avez belé plus de 500. Mais ce que je suis compatible, mais awa ko sala ngo mais tous en Afrique sécurité assurance vraiment comme tel exact donc c'est maintenant ninga monte fandi en tout cas ceux qui n'a méki obtenir semaine prochaine il faut na zonga papa je sais mais faut le sambo le faisant la carte le sambo za la carte le sambo oui Dieu a prêté vie mais biso moko pe faut te bandenga utamba nga nazalaka c'est le long d'état musomoni boye mais nazalaka boye te nazalaka penza mobulu e nzamba sali mbisa emona na boss ici ozana nous gêne ça va arriver nzamba sali mbisa mais conséquences ezali yango vous qui êtes jeune il faut que se vendenge na kotambola. Je ne voudrais pas que Apoa tombe dans la même piège. Hein? Oui, papa. Surtout toi. Toi là. Hein? Vieux Zakana brillanté. Quand tu cours derrière les jupons là, peut-être que parce qu'il y a quelque chose. Ce que vous allez l'écouter. Au camp de la famille, donc, hein? Chalet. Yokanan, Tikanan, Dadi. C'est entre nous. Patron est malade, mais tant que je vais tenir, et ça, la venir. Patron le dit que Azaka mon boulot. Mais Azaka mon boulot, tu fais des commentaires, mais il est malade. Qu'est-ce que tu veux vivre pour naïe? Patron, pour toi, un bon naïe. Tout ça, mais là, qui a continué à il parle, il y a le big Azaki mon boulot. Comme on a le bien. C'est que je souhaite à coucher. Non, ça peut être. Il y a la gamme n'a bien dit. N'a oublié c'est l'eau, mon quoi, au facilité. Non, non, mais c'est ça qui m'a ça qui ah, yo facile ça n'a pas peur. C'est ma sangu. Ah. Mais c'est ça qui mais c'est là que maman carrément. Allez, Titi.
Mais explique-moi un peu. Je me sens aimée, Linga, et puis je me sens en sécurité. En sécurité? Oui. Mais c'est normal, très intéressant. Oui, bien. La vie n'a pas rêvé. Un jour, on a écouté un mobile ou un linginga. On a appelé la lingi. Tu sais quoi? Je suis folle de toi. Et moi aussi, je t'aime, chérie. Tu sais quoi? Et rien ne va nous séparer. Merci. Et le remonter. Parce que moi aussi, j'ai rêvé d'avoir une femme comme toi. Une femme où elle est fière de Nérazali. Parce que ça va toujours envie à Kabatou. Mais toi, tu n'en vis personne. Je me souviens le premier jour, tout le monde qui, après l'accident, on a pris au $100 pour je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des femmes comme vous dans ce monde? Mais non, maintenant écoute, pour dans ça, ils ont passé avec ça qui est passé dans la caille. Moko amour, comme des amours, Paris. Mon sous-bijou Katumba. Et voir bien la personne comment vient de filer. Vient de filer. Bah, les nimbons, donc, ils sont juste savons, il y a un balabra qui est là. On a un tabac. Bon, à quel moment on a un tabac? Oui, Bini, camarade n'a Jenny Moutebaya, n'a pas Mouté, en Allemagne. À Beninga, à Bissinga, au Bédéli sur la 1000 francs moto. Franchement. Mais non, c'est une normalité. Bah, plus sur $100, oh non, on a bon, mon père a 1000 francs moto. Mais non, mais attends, vous mais non. Oh, mais c'est toi, quoi. Merci. Oh, mais au moins, nous avons j'ai la place, parti Kabessa, les gourous de la secte. Oui. Au moins, il y a Club des Étoiles. On y met le tour au monde. Hôtel Royal. Dès la carte, on est au côté, juste à gauche. De mon Club des Étoiles, les alliés. Les loups, ils m'ont dit que le colo. Oh, comme Alili, hein. Oh, comme Alili. Il fait froid ici, hein. Oui. Ah, donc, vous avez vu que la place de la classe, ils ont aussi caté. Vous avez gambé là, juste là, point, il y a le colam. Gambé là, le colam. Oui, non, voilà. Hôtel Royal, côté de la carte, Club des Étoiles. On a fait la poto sur la Efra Yakaming. Non, et puis ça. La poto Bayan a Tézi Kabessa, le vrai parisien. Sur la Efra Yakaming, JP Kalonda, rendu dans Malia pour autrement dire Randal. Mais chérie, on va faire une souvent dans les alacas, la poto Bayan qui est belée. Mais oui, puisque la poto Bayan ça comme un menena, en tout cas, Koza Kanyama. Koza Kanyama, il y aura combo. Il y a ce allemand, mais la carte de Liège. Papa Nzuka, ça veut dire qu'ici, on se retrouve. Allez, santé chérie. Voilà. Chérie, on a qu'un air. Ok, soit. Ok, là, mais la côté. Ah ouais. Nabo Snagi, j'avais oublié que moi, Snalinga, à Baganagé, à Rambalak, au secours à moi. Pas de problème. Qui est là, mais on va souriez, hein, chou. Dès que tu arrives là, c'est, hein, au Béninga comme ça, au matin, on va comment on a dit quoi? Oui. Je me repose un peu. Là, c'est ça plein. Ok, d'accord. Pas de soucis. Dès que tu finis, allons-y, on va aller au ok. Comme ça, on visite un peu. Il y en a une colle. Voilà, ça nous l'a dit. Oui, mon grand, donc. Le point de vue, il y a des gens qui ont souvent. On a ciblé les lettres, on a ciblé les lettres. Ouais. C'est la même. Chocolat. On a tendance. Mbinga. Taïfanda. Il a une musique. Ah. Ça n'a pas. Kasi yote. Ah, ouais. Donc, tu as le bien dans le zoo. Vous avez dit hein? Oui, mais ça fait quoi? Ça n'a rien à voir là. On a appelé un jika. Mais l'esprit. N'avant dans la sarcelle. Maintenant on a qui en a été. Nous avons quoi tout passeport. On a qui en a. On a déjà l'esprit. Ah non, au bout de la qui est là. D'accord. Mais comment on a pour te savoir pour ici là? Ah. On va savoir que vous frappez ici. On a chocolat. Ok, non.
Bon, moi, je me suis déposé bouquet plus que non, non, bon. Et maman, on peut se demander dans c'est pas moi. Excusez. Ça compte dans la. Non, je vais payer. Excusez. Excusez. Toi, le Cameroun. Ok, ça va, je vous écoute. Chica, oh mon non. Aïe, mon inganga. Pecho. Tu fanda. Hein? Pecho. Diana, ouais. Diana. C'est ma future épouse. Vé. Et ça, il n'a pas si. Mais n'a qu'aucun bon matin. Faut n'a l'oba. Vieux moni kindoki. N'a pas passé. Bazara côté moko. Diana. Faut ça doki. Pour n'a aucun mot. Mutulwa yobo. Amona ki yo wapi. Azwa ki yo wapi. Pe bo vandi apesi yo biz. Poto. Oui, Pecho Diana. Ben na moto mo bueno, na famille na bango non. Oui, moto mo ay to misiki. Aza moni Diana. Aza lokola sirène, aza ndoki. Peut-être au mon non. Pecho Diana. Mère na ay ni tatelo. Tata na ay ni tatelo. Pe Petit. C'est ma femme. Je ne peux jamais vous autoriser dans la tombe dans Rwanda pour chaudiffer pour ça moi si nanga. Pour comprendre tes petits tout ça. Il faut petit peu non. Il peut ça va charge. Jika. On charge mon qu'on a charge. On va na beaucoup. Na bana bandeko nae. Oui, avant charge basa bato pasi moko tala niveau. Le plan de mon continue na bato. Mais bato la mandenge nini? Eruya. Tala niveau pauvreté. Là c'est aucune dimension. Et pas na bango. Maï limaka na mabele. Oui, ma juku. Oui, ma juku, ma juku. Petit. Vous avez permis Wana. Je croyais tout seul. Qu'est-ce que tu crois? Pour ça pauvre, on a droit à vite. Pour ça pauvre, on a droit à l'ingate. À part que pauvreté. Yo so mona qui ndoki. Qu'est-ce qui peut au so quand qui ndoki? Ça c'est sembe ba ndoki. C'est que ba ndoki. Pour bien ngana mundo. Est-ce que bato mundo va? Allez-moi très bien. Alors moi c'est et je vous mets en garde des ambali bosso. Des balais à souka. Qui bilem balé pour vendre sanga. C'est ma femme, je l'aime. Et elle-même aussi. Kozanga naye, ils ont droit de gagner la ligne. Kozanga naye, ils ont droit de me chosifier. Parce que à moi aussi, à ligne la ligne, et c'est une bonne femme. Petit yoka. Petit yoka. Là, qui m'a apporté des petits. Moi, je fais la scène boxer, petit, non, bête, là, ça va pour comme. Jika. Petit, non, bête, qui tombe, petit, non, là, c'est boxer, petit. Vous en parlez, petit. Chica, Keba, les ambali bosso paye à souka. Que ça soit la dernière fois. C'est ma femme, je l'aime. Je me regarde. Elle était pas de l'autre côté, elle a le droit de l'ingate. Qui vous a dit ça? Alors attention. Attention. Concret là. Problème pourquoi? Yo mto funi. Yo t'expliquer. Jo moi non, nga moto na chaka opwa. Oye lokote, nga moto na chaka. Yo zona Brazzaville pour ya ko intimider nga yawa. Yo sinema lo ba. Joba yo. Ba wi joba wa yeza. Saiwa. Ne ba ke fula yo na Brazzaville lo to ta na place ola. Ngai moto na to blaquer qui to blaquer. Ayoka mo ka mokeka o bengisa nga pourquoi? Yo i moto la ngai pata. Pata! Ya to kene. Eh moto la ngo. Mboko. Moto la nga.
aussi la songa vraiment mungala ko sexe mbana yo mama uti wapenda kitasa mobimbo peto moni mobate molina bala oliande apo na ndenga lupango na bino ndenga bozaleli c'est la qui ça vraiment vie na bino de A à Z ngoko ko na tinda yo kende ko lukele mibali oke no luka mibali po pesa bino mombo lingo sani e bolongo na veno oke no luka place mususu to passe ni sala kale ngo yikuto apo na monela yo wapi oza kisite oza na ndenga normal penda ko ko lingote na pas place bozo va ta bozo vivre ta ba maya vert na le pas bino bozo ta na toilette te pompe kuto ezate ko le kuto ya pasi ako monelo pesa ba kisi ko na bino salelo kisi na l'hôpital au moins po ha mubali nanga to banana lelo te na tango pasi avant kuto ke le poto akenda poto atikanga lelo po komi bien comme une position bino nyonso komi kaka tchaka na simana na bikebaka lukaka mubali na yo soko la nzela ya po kasi nini kena oyeba te na oyeba place ofanda te na landela vie popo aza mubali nanga oyoki na landela pe vie na e na yebi so omona nzela nanga muto alekaka te pe na sa nanga muto alelaka ngo te omoni yo neto olingo meka po okoti kutu te me olingo meka soki olingi ke ovana oumele na mokili papa mama bosana nzela wana penza sani wana ko bosana yango ezala mano ya liboso pe na suka mukona ko mona pa na sana mona bino okimaka nga yo pe omona nga okima ngai wangana na yo musano yango na ko wangana me ngana sana mona yo na limbisa me to sana mona na po deko ta place to vana tala ko to liputo la li papa non ne oza ko ne oza boyko bana to ko to sokolite obimisa pe na solo Le colore di Mario, e il colore, vada colore di la mutime, la mutime, ale colore Mario, ale de colore di, ale coco de mamma, ale coco di ale mutime mamma mutime. Di colore di Mario, colore di mamma. Papa. Nazalia. Colore di mamma. Kaya. Ngote papa. Mala somo kuna. Siya kufanya biso. Ni colore Mario. Colore Korea muchime mame. Korea merci papa nana pesa wabanda te Mungu ya yo kufanda te yo muzuyi pa ya batu vraiment kwa kufanda kama te kiti ya ngwana kufanda tu solo na ina iba jana zake ya mu kufanda kini bakiti wana mibaji amachi shaki makolo dikolo Jambo ina zao yimba yimba tabanda kuyuka na telefoni ni wana Mario Mario amana balali pardon papa nene ba yuza nani Masa ko kunanga mama fanda ko ala ko kono fanda tu sulu fanda sa ko kunanga yi bana mo papa zale na zo mo tena zale lezi ne ibite depression ngo na pesi yo kitu wo kufanda mara mata yo mko yipa ya batu nene bisubu tellement pesa ka ko kono conseil akota kana bakara bato omoni ngai
na sala ka ba jena makamba mbala ni mobali te. Omoni koko na yo. Tellement koti na carré nanga. Non finayi. Non lakise na zanani. Osoma dawe ndi bateka mibali. Uwenze bateka poza mtu akala. Depuis yo botama, uwenze bateka mobali zala wapi? Oyo yebi. Ateti potivo mutikala uteka. Ah, ayako yiba nga mobali, apaza ya ngai. Omoni Diane na kufina ye. Soki na kutani na ye, yebisa koko na yo. Bijou alobi. Tellement zo yo katena po. Papa mona ki bango. Tellement to tinda kelinga mbala bato. Yebisa ye to na zuye turu na boma ye. Wabata pasi eloko te. Tande bo vivre. Tande bo vanda. Yebisa bijou ayaki. Tango ayaki azwaki moto na bale ko pelisa asopaki mai. Yebisa ibo. Na basakana na ngate. Oyoki papa. Éviter. Ça va bien? Ça va dire où t'es en galine? Look, Yana? Gavene landa mama neo? Nalanda feta neo? Osu ba mengu su bendini. Yana jolu kadini na bomo ina ngana jadini lokute. Na jadini lokute. Hoi jali ndaku yibati yima hoi nchambi yana jolu kadini pona bomo ina ngakoko neo. Sheba yibi shiko yojo fwan. Ibangu shikoi. Shaku baba ndi mabeneo. Ikukoma ngakoko neo. Koko boma uzoma bibeli point kapo makali zate na telephone na sima bakuni pizza na ngoto siko uzuma makala ngo mukeza ki usopela ngo mai moti ya pashi na tiku du pétrole jo pile te na kata papier jo pile te panda ngaye yana ngana koko bi ma victime ne ote olo bibeli bon point ba yukulu ba uti uluka yao tika mobali ye batu ha yana ba lubi tika mobali ye batu mwana mashwana kama tinani ya shopili makala chweke nanga maite zela no nango yulukanga milado ana yana na lukinga yo mutu yana mwana mubali wana wa pana ngolubike papa mwana mubali ye tutakinga yeyo ndima ku panda ngai sharis azori ngai papa koku ngape ne sepelile siko njoka zeli mubali ye batu yana azori ngutia bumo ina ngawa kudiana ngana pashi okoku kama tekizample tangu msusu ye batata mwashini yote babeti bisiki ndobika Tantengi bafante na mobali ne papa Simon. Tantengi bafante ne Simon kama tiba jina mudita. Tantengi bafante ne libale ne yeda mane ne meshaki bongo yo. Tara zoringa mtako yizia batu kupatika la kutika la lozolo bebele. Non comprendre jusque là la comprendre l'autre. Nana ngoyo lukanga awa. Ngana yana tana na lubi yo bui. Mwana mwashima kwa yikuluka yo. Arubi ke poyoti kabu moyine yote. Ukate vile ni mkusite. Abo manangai. Ufere ya bati yenchambie. Na kendo kakaboye. Di kolone yo swati shodi mubadi aposho ko ila po. Oyi presa takangayo oda tu takayo mkono msusu. Sokona conscience ino. Oyibike. Na yibi loko. Oyibike. Odingi mubali yo. Tikano. Soko ye bodingi mubali ye batudiana. Tikano. Ingeta.
nayebi eloko te nga na solo na makambo nanga nabombelaka eloko te nyonso leki oyo mwana mwasi wana asali nga na kuzongisa yango na nzoto niyo bilo ozotambulaka ndeni mobali nyonso ozomonaka ndeni ozotambulaka bayebisi azanga mwasi te mwasi nyonso azotambulaka zangi mobali pakanda olinga mobali ye bato ndenge tasili wana mamani yo bakufa bakima sarisini bino ava nga pene kima sarisini bino sokomoni sokokani oteliana tikane apa ngona munoko za kuyuka te même les boucles de frères. Même les boucles de frères. D'accord, Lucas, ce qu'on peut en gagner dentro le poulet, tu vas te couper dans sa main, Kiri. Nadi, ici, quand on a coupé. Bon, Bino, le putain de l'eau, ce coup de couper, y'a. Maman, il l'a coupé. Ça, c'est mieux sur le poulet. Moi, je suis allé dans un cadeau. Ah, ben, tu es là, bon, mais moi, je suis allé, je suis allé. Merci, Néo. Allez, Yangoy. Tu combines le coup dans l'armée. Allez, un pas de diète. Moi, j'ai l'air de maman, tu es na Catherine. nasepeli ndenge oyo na rendez-vous na ngai oyeba koza kitoko bayebisaka yo merci oyebi koko na biso aza koloba wenza basi esilaka te donc epanzanaka nango te wenza basi donc c'est-à-dire que nde balobi na bible nzambe arenouvelaka chaque fois tout le monde a basi stock bozo bimaka stock o ebimi eleki stock o ebimi ya 2015 ebimi ya 16 ebimi donc bozo tonda bozo ya kanzamba so tinda kaka on dirait o ya kala to ponanga nisa suna tinate mais la période des actes vana merci ok alors di kamonenga na tuna to solola tu vois na vie bisono to za na course to sala ezaka pona zo mbongo ya mote to ka mbongo biso to bonga mama oboya on dit mazali kamunya oboya tepo mututu alamuka ka fandia formela mai donc faut bonga kaka toko boye on na latananga mo tonga nzoto faut lia formela donc c'est que to luka mbonga biso to n'importe so contredire ngai non vous avez raison mais il faut travailler voilà il faut travailler merci si on a une autre question moko yona apo boza ndenge mais pourquoi tu n'as pas compris oui bani benga bino okutanga awa na résidence divine na pas bien ngai Jean-Pierre Mondombo oui il peut bien mais Jean-Pierre à Paris quoi il y a d'abord ça m'a solo wa j'avais rendez-vous avec papi Yoba il me t'a cordo awa papi Yoba na otanga papi Yoba cordo ya awa divine résidence yozo boudé no boudé te ya po na otala yo ti miso nde koto esanga pasi ouais ya po ata yo moko makambo so ezoleka na kati ya famille nga na oyo comprendre te ozoyeba oyo ozoyeba te ya nanga yo ozaka na poto ya po lelo mpe nde nga nafandi na noko na mwasi anoko yaya ya po tika nga lekino nano yaya naloba nano oyoka nga yaya ya po kanisa no ndenge tata mwasi na yo mama na nga Gabriel aza kobokola biso avant mama kufa ya po ntango tozaka bana mike yaya
tata mosa osamali mama tata mosa osamali lemba asali mwa bilolo na nyama pesi biso yaya tozolia yaya toke poto yaya kobosana nanu origine na yo te yaya bato banguna bakabolanga na yo te yaya yo noko botika yo moko yapo ngai kaka moko ndenge tata mosa na botanga tika ngai yaya moni mama bezo ngai kabolanga na yo yapo nga na okomprendre makambo eleka na famille ezala likambo ya tongo ya midi ya pokwa yapo moto aliboso ezangai leki na yo ewaka na bana na ngai banoko na yo maboso na mangongo Tracy na Belair makambo ezoleka nga nde ebele na mutu yaya nazoyeba te na banda wapi na ngai yebeke yo makaki mama respect nani Maria ngai mais oui yapo Maria après yo makaki nga respect dans moi na yo maman qu'est-ce qui se passe maman ibisanga nyonso so courant tout yaya nanga mobali nga omaki yo respect ko bana ndenge maman respect yo maki maman respect yapo ko bana ndenge nga maki yo respect yo ofingi maman puisque nga na Maria yaya o maki nga respect yaya likambo yo na maman que le respect yo na nièce o maki maman respect nga nazalaki wana ozomaki nazalaki wana te disons nabengi mama na mama binanga na mama nabengi mwana Maria apesa ngai verre ya bière alobi boye biso na kini za batuni question yo posons ces questions or que question vers ta réponse mais ngana tuni question répondre na ngazi non na tuni ka subuye bani tuni nga zungana te bandi na tuni tu subuye bani to solo la bana ibana yo bozandingi ni nayi nga question mais non papa soki yo pe batinzi yo makambo na epi ngote pour bana basi wana bazo menacer nga tellement na likambo nga na ebité si c'est comme ça na ko kenanga na te loti bami bale bazo menacer nga bon bale baza pembe moko za mwa munene musu za mwa mbinga na yebi ngandi na zabu na linga mobala mutu na vite puis no tikola sala muti na ebité pourquoi ba oluka mutu na nga na ebité na na tempe o ngambala na bangote en tout cas so pour na makambo na nga na ebi ngote na ko kenanga non excuse-moi ce que ça n'a pas besoin menacer c'est pas na ebi pe bangote na la pe na histoire na bangote et comme il y a un tas de sérieux zalika que apo nga na salaka na entreprise na bango nga na ina shida mosusu so yo ndima to sali okangi mbongo na yo selonga na donc nga na makambo bana baswana te to kosala shida na biso to ni papa na mama mbongo ebele ana mbongo ebele et la condition mo ka so yo ndimiambo et après on doit laisser si au dimbongo na ngidi na yo non comprendre tes paroles au niveau de bani maman ibisanga mala ka famille yeah et puis ibisanga encore lobby donc il faut remplacer nga na place à musala pour décision na yango wana ya po je comprends tout Maria ya po lokuta ya nazo bate comment nga okoka pour la famille ngai musala te yaya ndako te yaya na ofande pa noko papa na yo yaya yo zo bambongo nyoso papa na ngo ya mo ko tika mbongo bien passionné tika mbongo muke mais yango noko azwaka a multiplier ngo yaya yo po zwaki ndamo na tata mwasi bokele ki voyage que donc papa tamo zo vers makambo viol na ero na zana journaliste Smith Kaniki en France ayi singa yi makambo yo sala kuna mboko ke ba violaki yo ba ke viol mais abi za viol te yaya mais oui yaya pour bo ko se anga makambo yaya ba pesa ki mbongo na tata mwasi il est papa mwasi azu par na papa azu par na so par ya papa est fonctionné yo devant maman zo bano mbongo ya koko na biso yaya ngana kotika na jamais commenter maman kalunga respect puisque tant voilà est-ce que bi tant bokile na tata mwasi John Rosa Kaniki bien Angola asaki kasi dans déconnecté bazaki à l'époque avant que Angola les qui ne Smith que des poteaux ba monaka vina bino ba yibisanga nyoso bino ya ngana ebi ata batwana te ozotangira nga lelo na ebi bango mais ba yebi yo pozaki ndekona ngai mais nazaki na jinini tango tozaki na Bukavu kuna na este ya nazaki na jinini ba violaka yo te ezaki consentement na yo dozaki izemi ya mapasa na 14 et puis bana ya na 14 ba makinga respect Maria non yo zano kwa bana wana ya po ya na nga so nga na benga kiyo ezali pona la kisayo ke yo pe osunga ngai ya omoni poto yo okenda kala ya po leo na kini makambo échange ba famille makambo échange so zuba to kwa ba maître Jacques yo moko yebi ba maître Jacques Kabé mobala Valérie Kabé ma yaya a camarade na yo
Comment on approche la famille na bangote? So on doit Jolita. Oh ya botango, Jolita na botango wana ya wazaka na France. Tanenga osunga libota na ya. Ya ponga kaisa ke yoko ya ngo yekishasa ya. Yoko sunganga ya po zela no yokanga lekino ya. Na kaisa ke yoko sunganga ya. Ozota pa mama Béatrice, moi c'est papa Léonard Samba, Béatrice Samba. O baza na Cologne na Allemagne wana ya okenda kana Allemagne mona ka bango. Ozomona nde bo saka na famille na bango famille mbembete ya. Ya po, pardon alekino ya. Na papier wa, tu l'as pour ngo ben. Non pardon. Madame ya na ngai, pardon ya. Non, eloko moko ko luka guerre. Eza ba guerre so luka no guerre mo sisa nango te. Ya. Dans guerre tika compagnie vanda calme. Tika ngana gérer compagnie ya papa na ngai. Soki eza bon, mari ba foutre classe, ba sala nyo so dima ta moto pete. Ba za ingrate ni bote, dima ta moto. Ya po. Okoti na yo bokola sia batanga bato bafanda na poto batanga pe yo apo sia irresponsable moko boy oza na poto oza okonte kana mbongo anoko kana mbongo atatano na mama na loka tatana na mbongo na ba entreprise na kishasa oza okonte kaka ngana bino totala na tiro tia mutu na se. Bien poser la question. Nina tuna na apo na mbongo olingini. Papa, premièrement, on a répondu à la question de la question de la apo. Apo, aza mutumo alinginga, ngapi na komi kolinga. Siko, n'habite, est-ce que n'a pas comparé ou le mon amour? Non, je ne peux pas. Nalingi apo. Nazati na mbongo te. Ce qui compte pour moi est abonné. Donc, ce qui est achida, ce qui est ani d'ailleurs, na sala la chidate. Ma mbozo sangana pe na sala amuti. Désolé. Et ce qui est plus grave encore, non lingi makasi. Non lingi tellement. Donc, na monte pourquoi non? Maman. Papa, est-ce que Bike Bolikwate ka amuti? Bolingoze lo mobwe. Oko compara mon mbongoti. Parce que na kati bolingo kuta nyoso o eliki mbongo. Otika on comment? Jamais. En fait, makambo nazoloba ozoyo kame ozo comprendre. To ozo comprendre eloko ozoyo kate. Et pas na bino na koma ide akala. Sina mona ke pas na bino. Pas on va clôturer na tol ya kala. Na ibi weza la kati na ibi déjà sina na koma pas na bino mais yo invité. Alors par là, je vais te dire que na kena mutuka nazo ila yo carte de visite nanga. Na numéro na phone au benga avec 10 000 $ américains. Noya nango apprendre à laisser. Otiki apo oza mbongo na yo to otika mbongo oza apo. Papa, où sont les déjà? Kala avant yo bota manalinga kala. Ça le banne chaque fois. Être pauvre, mais dans la liberté. $10 américains. Ah. Pourquoi tout ça?
Yorana Masawara, Yorana Masawara.